Merci à vous de regarder aujourd'hui Nayambi et le reportage que nous allons faire pour la procession mariale. Nous sommes aujourd'hui dans l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Nous allons bientôt aller rejoindre l'ensemble des personnes qui sont réunies au square du Temple et qui vont commencer la procession en l'honneur de Marie. Nous allons suivre tout le cortège dans les rues du 3e arrondissement, depuis la mairie du 3e arrondissement dans Paris jusqu'à arriver ici à l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement. Donc maintenant nous allons retrouver l'ensemble des personnes qui sont réunies au square du Temple pour commencer cette procession mariale. Bonjour frères et sœurs, je vous remercie. La fanfare kimbanguiste d'être là présente avec nous pour nous accompagner pendant toute la procession. Merci mingi mokonzi pote osangisi biso lisusu na kati na esika oyo. Merci mingi mpona feti monene tokomi na suka ya sanza ya mama. Sanza o mobimba mama abongisaki biso na nzoto pe na molimo na kati na balosambo na bapenitence pe na basacrifice. Yangwana lelo toye kopesa ye merci na oyo nyonso ye asali mpona biso na oyo nyonso asali mpona moko na moko ya mabota na biso. Yangwana toye kopesa ye lokumu, toye kopesa ye lisusu lokumu mpo mokolo lelo ezali feti na biso bamama. Mama mosantu, mama wa Nzambe, mama wa biso. Mama toye kopesa yo merci mingi po te yo mama ya yambo. Lelo yangwana na feti na biso bamama toye kopesa merci epa ya mama pe toye komipesa merci mpona biso moko bamama. Toye kopesa susu merci mpona feti monene ya Sainte Trinité bosatu bosantu Nzambe moko. Yango wana mokola lelo tozala mingi ya koloba te, topesi kaka merci epa ya mokonzi apesi biso lisusu makasi tokokumisa ye, tokoyembela ye, tokobinela ye elongo na bakoriste, elongo na fanfare, elongo na bandeko banso na baye bakoki kokoma na kati na esika oyo te tosambela mpona bango. Tokumisi mwana Yesu Kristu oyo andimaki kosopa makila po te biso tobika. Mbula oyo ebeti ezali makila oyo mokonzi asopi mpona kopurifie oyo nyonso ya mabe ezalaki na kati na bomoto na biso ubie na kati na mokili oyo. Yango wana na ngonga oyo toza na mingi ya koloba te, tolobi kaka merci Mama Maria Mosantu.
lokumu biso bato mokili te moto oponaki ye ezali ye nzambe wa biso. Jésus Masia alobi na évangile de Jean que il était même avant la création du monde. Donc amonaki déjà kende nani oyo alingi akende komivanda na nzoto na ye ezali mama na Sainte Maria. C'est cette relation-là, les gens ne savent pas qu'il y a une communion de projet et de l'esprit entre la Sainte Vierge Marie et Jésus de Nazareth. Ce qui n'a pas dans la partie, on a pas donné une baïeba Marie pour aller dans sa possession. Mais les gens qui va venir idolâtrer, les gens qui va négliger. Ma limite pour sentir la beauté, ma mon amour non. Et ça n'a pas d'or même, mais je me tombe. Tout à l'heure, biso to yimi, biso to yeli sonité, biso to yeli azali maman. Na boto na sema kuna moko. Bobenaka Yesu yaya na bino. Maman na bino azali nani? Oloba kobana Yesu bokilono ezali nani? Yesu moka lobi nazali na tata na mama. Pona suka na kuuze bisika pesa identité ya mama, so yeba ate tata mama. Na événement poseni na ino salubi papa mais na suka apesa identité ya mama. Non, introduction na sali kona la sakene procession mariale ezali na kati ya liturgie, ezali na kati ya Bible. Bana Israël batambolaki na sanduku biloko boyebi sanduku ya pamba David abineli sanduku boyebi na kati ya ndenge de sanduku. Donc image ya mama kotambwisa mama parce que ezali na kati ya évangile ya Luc apronosaki yango ke de génération à génération bakotanga motesemo. Donc l'ambiance et l'amour et d'être dans la joie. On a maman eza biso to inventer ngote génération na biso to salela yango génération rotanga ye azali moto ese kasi bomona obengisa bande ko biso ki mangise Yesu alobi na ye ko jijete na ye ko benga bato na ye ko pesa bolingo commandement pesa so bolingo mama azali mama bolingo yango to bengisa bande ko biso ba mangise baya bayembela mama bandimi bayembela mama. Donc tosali communauté te mais tobengisi bango tofuti bango topesi bango badroit na bango mais nesengo ko bandimi ko yalaki montant oyo bango basengaka te basali biso faveur po bazokani tozali nesengo toya koyembela mama bandeko na biso basalikisi baboyaki na bango baliso bamuso bakoyaki wana ezeke ko ezali moto moto epa bapamba okoya koyembela ye te okobetela miziki te mais mama yango ye wana nde oyo apesi bango pema babengi ye molongani l'épouse de l'Esprit Saint. Soki babetaka bakomisaka elimo centre. C'est l'esprit qui conduit cette église, cette communauté. Mais l'épouse de l'esprit, c'est la Sainte Vierge Marie. Les amis catholiques de inventant, les amis bibliquement. Ange Gabriel, les angaïtés. Donc il y a maintenant au Missi Maman, pendant qu'on va y aller, de ces pélipotés, Maman Salim Misso grâce. Vous les bandaki, comme à 14h, 15, 13h30. 14h pour les sili, to tamboli pour les athées, n'est-ce pas? Bomoni ndenge lekeli, bamindele bapaya oyo bazali bana ba Kongo te, bana baboka oyo ngana lobaka biso bana Kongo toza lokola toza na Babylone to lakisa identité ya Daniel. Biso ba Daniel bana biso bomoni wana balimi bayoki soni te okumbisa ngolo Sainte Maria. Mais bandeko banga ko sanate France ezali fils aîné de l'église. Maman bien bisike belé en France. Aucun pays du monde où bisika apparition maman ezali plus. C'est pour cela que la descendance de biso. Bomoni belili bo comprendre
Pourquoi Mbalasima Boya, vous allez délai, tout comme ça, où il y a beaucoup de choses, mon pic ici. Vraiment, il y a un bon niveau d'image, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont très bien, mais ils ont maman une église na bango bazoyen bango ezali pe évangélisation par François de Bisso tobima libanda l'église tobima merci c'est périmini mouloyo c'est-à-dire que au monde qui même que bande comme sous baete j'étais très content de la présence de ma maman légionnaire ba ye longo to sambeli na bango longo eloko pende sepelisi na mingi yango wana epe na suka mama légionnaire asali katena esengo mingi okati ya motema na ngai parce que bana mama Maria Mosantu bazali bana moko basengeli kolingana kozala bomoko lisanga tala ndenge eglise etondaki awa esengo mingi mpenza esengo na banganga nzambe mpe basali misa kitoko tosepeli mingi tala mbula ntango ye bandi obeta bato bakomolenga papa mbula te mama akoki kotika biso mbula te topola ye moko apola bato babinanga miracle ntango tolingo banda procession mbula esili voilà ke makamwisi mama azosala na kati ya bomoi na biso yango wana eyali moko ya makamwisi kasi ese tozoluka mpenza bamakamwisi te likamwisi ya yango mpenza toza koluka esengeli ndenge nalobaki na kati ya bakomunike na ngai tobongola mitema totika mabe tosala malamu toyeba kolimbisana tozala na bolingo kati na biso tala eloko ya kitoko mpenza yango wana eloko ya motuya mpenza yango wana devenir l'Eucharistie pour les autres. Jésus awaki amipesi babi, il est venu, il a donné sa vie en rançon pour que nous ayons la vie en multitude, et quelque part dans sa parole il ajoutera vous aussi faites cela. Donc, nous sommes tous en train et c'est que nous sommes âme victime. Dans les cas, nous sommes recommandés vous allez âme victime. Or, c'est que nous sommes âme victime. Tomi kaba pote bandeko bazwa boko. Ya solo na sepeli mingi penza, mamanso mingi penza na présence ya banganga nzambe baso bawiti Kisasa, baleki awa ba okende penza na sango. Le problème de bakimbanistes, c'est un problème, c'est un faux problème. Parce que nous sommes dans un écuménisme, nous sommes bakimbanistes. Nous sommes bakimbanistes, nous sommes les alliés service oyo, biso to sengi pa na bango, c'est-à-dire to futi mongo pour baya ko bete la biso banze ba Maria Mosantu. Dommage que ba beti atanze même balé à bango, mais c'est pas grave. Les gens qui ont monté au côté de ça, la polémique, ou à l'île de la polémique, de raison que c'est là était, de rotika elimo était à molimo. Oh, les gens qui ont polémique, ceux qui ont dit, à part qu'ils bandissent, ils sont des êtres humains comme nous, créés par Dieu, créés à l'image de Dieu. Le fait que de temps en temps, mais tout ça ne sert pas pour ici, maman, bêti, pour la Maria Mosantu. Donc, maman, le bagage n'a biso. Na kupesi bino lingomba oyo pona koya ko bongisa mabala ya bana na ngai penga na lakela ki mama na lobaki de mama soki na komi na mboka ya Paris na kosala nyonso te mama pote kombo na yo esika yebani te yebana yango tozo sala soki bakimbangisi le bazobeta mama bukamoni bana bani kiselas balobi na ngai nzembo wana babetaka ngo na culte so babeta ngo na culte bato nyonso balingaka te bakata ezaki sengo mingi te yango wana bandeko ya ngai bana babolingo napesi nzambe merci mingi napesi mama merci mingi et surtout baministère nyonso ministère na ministère esali mosala nango ndenge elongo bani nzambe azwa lokumu mpe akokisa okati ya bino na mai maso bozali kosala mokolo na mokolo nazali suna likampenza ya kobakisa te esengo etondinga mpona curé na biso père Roger Tardy na maloba kitoko alobaki le bandele ya misa pe na moni ya bini kembo na biso na lingala esengo mingi etondaki nga na motema tika te nyonso ezala se mpo ya lokumu mpe kembo ya Yesu Kristu yemei na lisalisi ya mama Maria Mosantu mama nzambe mpe mama ya biso asalisa biso mokolo na mokolo tokɔta na kati ya intimité ya bolingo ya Yesu asalisa biso mokolo na mokolo to découvrir le mystère caché de Jésus
kote ya solo tokoma bomoko lisanga mpona lokumu mpe nkembo ya Nzambe. Amen.